merci bande ko bozali kolanda biso na poko lelo yo. Ngai frère na bino ndeko na bino Joachim Zambwana na zali kotombela bino poko elamu. Merci pona ba onyo so bozali connecté, bozali bisika nyonso na monde. Bozali kaka ko continuer ko yoka ba masolo o ezali koleka na se ya nzete. Na makambo etali continent na biso ya Afrique. Na makambo etali mboka na biso ya Congo. De na bisika oyo tokoyi koya na basije mususu te sino te ko verifier kaka ba makambo ni nango ezali moto ezali koleka pe yango nde toko continuer ko débattre parce que soki to lobeli ba makambo oyo eza vraiment na page du jour te journal wana moyen pote ka yango ezali te bato tamba ko somba ka journal na banza eloko liboso ba welaka makambo ni nango ezali na page ya liboso de boteki ya journal ko sala makabongo. Ba station de télévision, ba station de radio pe tango nyonso ba kolobelaka mingi makambo etali kaka mabe. O avion utaki na France kendaki na Angola ekomaki mutu moko tsango na journal ko zala te. Mais o avion elongaki na Mozambique kendaki kuna na Kenya kendaki ko kwea 500 batu bakufaki wana nde ba page nyonso ba journal nyonso na monde ne batie yango. C'est parce que tozali batu. C'est parce que tozali na expérience pe na koyeba ninango eyeli baninga po eyela biso te. Voilà pourquoi ba mauvaise nouvelle e kozwaka priorité na ba vie na biso. Ce n'est pas que poto kolingaka yango, mais c'est parce que ebendaka pe attention na biso. Yekaya bandeko ebele bosili kolemba pona kolanda masolo nyonso uti koleka na moya lelo biso nyonso zaki connecté marqué ba occupation na biso na ba koluka ba kwanga na mapa mais na ba cellulaire na biso partout tozana ba Skype kati na ba internet na téléphone tozali pe kolanda tozali koyeba nini ngo ezali kolekande c'est comme ça nazali kotombela bino merci mingi na ba nyonso bosili ko débattre situation ya Congo concernant qui peleke ezali koleka na politique. Merci pona ndeko Diana na ndengo okodone ba makambo oyo nyonso ki ngai pe presque na kotombola na même section mais un peu différente. Si japo kwa lelo na ba balanda ngai to ba balanda ipibise na pesa ki ezali mingi ko concerné makambo etali mon pays ma patrie. Mon pays ma patrie to ko division na 3 sections. Mboka oya yo olingaka mais pourquoi na kati mboka yango minorité ekomi ko dominer majorité. Les sujets wana yango to ko lobela awa ya liboso na kati ya mon pays ma patrie. Tokolobela pe ba makambo etali exemple ya Don Quichotte pona ba batanga makambo Don Quichotte bokomona poma Don Quichotte akendaji kozwa mabele ya batu oyo ezalaki ya yete bazalaika bango ba na camarade na ye bazaki batu mingi te mabakena ko dominer toute une région toute une prairie toute une plaine pona kozwa ba propriété ya batu ba mabele ya batu. Biloko na tokozwa exemple yango pourquoi parce que toko tenter ko comparer ba makamyo so na kolobela awa est-ce que ezali corrélé na ba réalité ezali koleka na mboka ya Congo te et minorité ekomi ko dominer sur la majorité et que ba donc Quichotte pe basili komona na kati na mboka ya Congo bat o bazali ke azana imo pa ya amoni biloko ya batu amoni mabele ya batu aluli yango pe asampare nango ekomi pe aye biloko na tokolobela. Pona ba OEP bozali kolana ba situation ya Congo kati na liste ya ba compatriotes tokoya komona ete batu bazali neti ba ne mwanda nsemi asili ko sala mariage de sodomisation mariage entre ye na Vital Kamerhe qui est tokotombola sur base ya ba OEP ba uti kolana déjà première émission elekime na angle mususu bisonyo to continuer ko beta kan sete na ba même point kaka. Alors na bisika ya boye na koya koloba ete na ba yebi ngai jamais na koyaka na maloba ya ngai moko mais na kenda pe kotanga toujours référence na Bible olinga te ozala pour yango ou pas pour yango ngana yebi na ngate yo place no kenda kozula mayele ngai na kenda ko collectionner ba mayele ebele na mukanda ya Nzambe kuna na mukanda ya Nzambe eloko nga intéressé ngai ya komona ete batu oyo bakenda ko se faire sodomiser politiquement ko se faire corrompre Obazwa biloko Nzambe alobi nini kati na yango efundi ete ba mariage entre mobali na mobali mwasi na mwasi ezali ko fundi ete ezali misala ya abomination
Nzambe azali ko condamné yango pe na mukanda ya Lévitique 23 asili ko pesa ordre ete bato bamona na misala ya boye o bazali ko trahir divinité ya Nzambe o bazali ko trahir ba loi o Nzambe atia batande wana baboma bango e soki babomi bango makila na bango ekozala compter na propre mitu na bango parce que Bible lobete ko bomate parce Bible lobete soko boyi mutu na kila wana ekozala kotanga maka na mutu na yo mais awa na ka o ya sodomisation na ka o ya batu bakena kosala ka kindumba ya ndenge na ndenge ba kindumba yango toko analyser batu ya boye Bible zali ko loba ete soki mbule yeli bango na kila na bango ekozala na propre batete ya bango moko elingi ko loba ete otimoli libulu zipa yango ngombe ya batu iko kweya na yango yo okofuta elingi obake batu bazali oyo bakenda ko luka makambo et puis makambo ngo soke yeli bango peuple et indeli bango nde ba kokondana ka peuple non ne faut pas condamner le peuple ezali yo moko nde okei ko luka ba makambo na yo kiye ba makambo to ko analyser alors lokola bozali jana idée ya côté na ko kumbela émission oyo na siliko zonga na sima na place introduction place na lobagete mon pays ma patrie section liboso. La minorité domine la majorité. Place où il y a comme un premier exemple, na kopesa yango lelo tokene mingi na ba exemple avant que na fongola ba antenne. Okomona ete ba na mokili ya Amerique awa ezalaki occupé na ba indien, ba pueblo, ba clan ndenge na ndenge ba ethnie ya ndenge na ndenge ba indien. Bazalaki en charge ba mabele na bango, bazali na ko vivre très bien na propre mabele na bango. Mais il y a un petit groupe de gens, kaka masuwa mo kaka. Ya Mayflower si je me trompe pas kombo na yango. E utaki na Londres yango tangu bayaki awa bayeko mona o mabele ya kitoko. Toko vanda na biso awa. Me bokoti bakotaki na mabele yango bakutaki ba indien. Ba indien yango peut-être batanta ko sala pena bango toko luka koyeba bino boye ko sala nini awa. Na manevre nyonse ndekaki wana eza kofunda ete batu oyo ba mindele oyo ya Londres ba européen ba samparaki par force mabele oyo bitumba ekoyaki bien sûr que oui bitumba ezalaki mais technologie ya guerre ezalaki pe trop avancé pa mundele ba arme na bango ba arme de feu ba tactique ba itisaki si bien que bazalaki mingi te mais lokola ba koye ko tirer à distance ba réussir ko maîtriser ba tribu ya ba indien na bo maîtriser bango basalaki bazali pe capable ya ko bana ko zwa ba chef na bango ko corrompre bango ko récupérer ba mabele na bango ko konzamisa bango na propre mabele na bango mais surtout ko déplacer bango ko zwa ba oyo bazali awa ko tinda bango bisika mususu na ko bengisa pe ba bikolo mususu netika ba noir o ba utaki na Afrique baya awa pona nini po baya ko renforcer sima na bango. Parce que ce qu'on a dit maître et que vous en avez esclave wana pe bakozala na service na yo. Alors, mundele ataki batu bautaki na Afrique na service na ye po ba bundela ye pe lisusu. Mais grave encore, po ba occuper pe ba mabele ya ba indien oyo kiye e komi ba ferme na bango na misu makasi basalela ki yango. Ndeko chaque exemple naza kopesa awa souligner yango, retenir yango potango débat ekoya potango na ko toucher point na ngai. Ozala pe kidiba te oyeba nini yango ezali koleka na Congo. Chaque exemple na kopesa yo sojo kosala attention okoya komona exactement mosika nini to uti e kote nini tozali kokende. Komsana data lelo yo mwana Congo nyonso zali koyoka nga bisika nyonso koyokela ngai oyeba place no telemini lelo oyeba Congo eza kokende wapi. Ba indien bakamwaki bamonaki mais comment possible que propre pays na biso ekomi occupé? Oui, parce que ba chef na bango, na ba tribu na bango, na ba clan na bango, na ba ethnie na bango, bakomaki déjà kokoma na vie moko oyo bakoye ko benga ya matériel moko bien avancé occidental. Oyo ezalaki ete baza kolata kitoko, baza kovana pembeni ya mundele. Et puis bango bakomi ko idzeba bakende na kati ya communauté baona bango bakende kozala lokola ko dirijaka ko yebisaka bango bandima kaka makamundele azali koloba parce que bango bazana bango bien na banza na bisika oyo kokija ko comprendre qu'est-ce que je veux dire ukoyipeja ko comprendre banani yango bazali bankolo ya mabele ya Congo
mais bavandi pe na Amérique, bavandi pe na France, bakoyi pe kozala bazali kotambola par-ci par-là, bakoyi pe kozala na Congo, mais déjà basadere na batu oyo bayebi na bango ete misala oyo bazali correlié na batu oyo eza kosala ete le pays est vendu, le pays est partant, le pays est divisé. Bat bazali ko s'emparer nango déjà. Mais oh, yo mwana ya Congo aussi longtemps que bapesa ki mbongo, aussi odame déjà musuni d'une façon ou d'une autre, oza ko tambusaka ba jeep na yo, oza ko bana no baza ko sala ba kwenda vutuka, oh, peu importe. Mais awa pe, oui, ba indien ba chef na bango ba kutanaki na ba problème ya bongo ko bana ko collaborer, ba komaki ba collabo ya mundele dans l'entretemps. Ba mabele na bango ba ferme na bango ba komaki ko perdre yango déjà. Ba africain qui est ba esclave ba banaja ko sala pe ba occupation na ba mabele oyo, mais aussi longtemps que ba occuper yango na service ya mundele. Voilà comment États-Unis et comment ko koba ko ya munene ba indien ba banai ko perdre. Technique ba sala ki ko déplacer ba indien qui est aussi li ko yeba yango. Tala comment minorité et ko yaka ko dominer nini majorité. Est-ce que les gars ba indien en nombre? Non. Est-ce que ba yela ki na ba train ba nini na ba bateau? Non, bateau moko kaka ya Mayflower. Mais tala minorité oyo comment e ko dominer peuple ya ba tribu ya ba Manitou, peuple ya ba tribu ya ba Pueblo, na ba tribu ya ndenge na ndenge. Voilà exemple numéro 1. Naza ko construire nan ba pilier oyo e ko supporter émission oya mon pays, ma patrie. Tozaka na section ya liboso, la minorité domine la majorité. Israël pona ba obo siliko yeba yango okomona ete ezalaki presque kaka libota moko et se multipliaki. Bazalaki na bango mingi te sino ke na sorti na bango kati na mokili ya Egypto, babimaki na moka na exode presque 200 sans compter ba esclave na bango na bati mususu o ba préférer na bango ko joindre bango peut-être kutu ba sheger kaka bake na bonzela nzela. Minorité yango tozali kolobela awa. Mais okoya komona ete ba place ebele bakenda bana ya Israël na ki minorité na bango ba domina ba chassa ba nation ya minene grave encore na babilanga na bandaku bakota na bandaku oyo kutu batonga te. Zwa ba pays nyonso na majorité comme Congo. Oui, question munene tozali kolekaka nango ba jour oyo. Est-ce que Rwanda, un petit pays, peut seulement dominer sur le Congo? Mingi baza kolala ka poni pour dire que ti moi pays wana Rwanda toko sakaje baonga kate moko kutu na yoka na mikolo auta ekoloba ete di mais dis donc biso toza 70 millions d'habitants bango kutu baza na bango muke toko keneka boy to engloutir bango kaka to keneka boy to sisi bango. Oui, kangama na premier exemple na siliko pesa yo ba indien bazala ki incapable ya ko engloutir ti moi bateau ya bateau o ba ki s'occuper comme kaka na kati. Kanga pena mutu ete na buzoberi nyonso mutu koyi kosala okoya ko comprendre comment batu oyo bazalaki muke mais na sagesse ba utilisaki ko déplacer batu ba resai ko konza batu mais nazali ko ya question ezali wana Congo mboka munene Rwanda mboka ya muke mais to moni yango déjà été comment bureaucratie nyonso ya Congo na mabele nyonso ya Congo administration nyonso ya Congo ezana maboko ya la minorité Tutsi rwandais. Sosola tozali ko ya yo mwana Congo mtoza ko lala ka poni pour dire que toko tala te toko luira na bango te mais dans l'entretemps garder yango ete bozana parlementaire bozana présidence te bozana sécurité nationale te boza pena ba affaire foncière te sinon naza ko ya pona kota na détail ya ba information ndenge na ndenge nazali ko kena bino tozo kansa biso za 70 millions bango baza même pas 5 millions ke ba Israël oya lelo pe toko yiko lobela boko ya ko comprendre ete na ki minorité o bazali na ngoti na data lelo yo kusaka na ve baningi saka bamikili ya ba arabo Egypto nyonso oyo elekili bango na minene ona information yo mto yebi yango te. Israël l'actuelle capitale Tel Aviv to na Jérusalem wana eleki même panjili na munene. Pour battu mingi bazo conséquente parle d'Israël ya mikoloyo ka Israël za peut-être munene ezaneta la ba Congo ezaneta Kinshasa non.
me baye oyo bazali koningisa mokili Egypte mboka munene ekoki komeka kotelema devant Israël te. Ba Palestine bazomeka mawa pona bango sinoke bakoki même ko bouger te. Tala fi moi territoire muke eza ko contrôler bango. Liban, Libye, ba Syrie, ba pays nyonso, ils ne peuvent rien faire devant l'actuel Israël. Pourquoi? Parce que ko sakana te. Ba américains bazana simana bango. Les occidentaux sont derrière eux. Oui, place tozali pona yebisa yo ete ba compagnie minene kata Israël ezali contrôler na ba occidentaux bazana kati. Voilà pourquoi ba pays nyonso nzinga bazangi diplomatie makasi, bazangi support makasi, bazako banga Israël kakate, mais bazako zabako banga coalition oyo ko intervenir en faveur ya Israël. Oui, Rwanda tozoko monango un petit pays. Voilà pourquoi un Congolais est capable de donner $1, $10, de se faire sodomiser. À Tozana biso bien, le pays est toujours en marche. Toko bengana baonkake, toko somisa na Rwanda. Dans l'entité boyebite qui est derrière Rwanda. Bozape koyebate, ba grande compagnie ninyango bazana sima ya Rwanda. Pour faire quoi? Oui, awande place tontokota na section ya support mususu. Pona yebisa bino ete Don Quichotte na prometa kibino. Don Quichotte yepa ika mutu mukeka kana fimo groupe na ya batu. Mena tamba kota ki na prairie wana amoni ba moulin avant plus de 30 à 40 kene kotanga histoire ya Miguel Sanchez wana mutakomaka livre ne wana to poème ne wana ya Don Quichotte. Tanga moni yango ayebisi mastanaye Sancho ketala omoni prairie oyo omoni ba moulin wana ba géant wana ngana za na besoin na yango il faut to récupérer yango. Même mastana ebisa yebeti ne sera pas okokata bitoko kende même si to photo pesa po ya nzoto na biso ye tokufa tokozwa yango tokokota nde bisika oyo oza komona ete Don Quichotte ba kota kina ba ville wana ba récupérer ba moulin avant ya bato ya minene tozaka kolobela comment une minorité peut dominer quoi la majorité. Majorité tozali kolobela banani ba congolais tolobeli pe ba blanc na Afrique du Sud ba mindele bazali na ba minorité metala koma ba konza Afrique du Sud nyonso bon indépendance eko salema na ta ya Mandela makamo ekomi renversé apartheid soit esili mais totala kene na Afrique du Sud data lelo ba mindele baza toujours minorité mais économie ya Afrique du Sud eza na maboko na bango bino boza na bino politique bino boza na bino administration metala kene na Tanzanie na Uganda il y a des Indiens natifs baza kuna ti na data lelo ils sont des dominants yaka oya mukeya ba ben komba tuchi baza ko dominer banani ba Hutu qui est baza na baleki bango na nombre à kolekate ba juif partout au monde on écoute bango place ba juif bazali bazaka mingi te bazaloka mike mais kene na monde a fait place ba juif bazali sala affaire yo na juif kokamwa ina Chine les juifs sont derrière mais bazana on va une minorité. Ok na Kenya on okuta tribu ba be komba Kikuyu ethnie ya Kikuyu baza muke mais bango batu bazaka na dominance sur ba Kalenjin na bango kuna makamzali kolobela awa okozala ko kamwa ke partout que na monde comment minorité ezali ko dominer. Ok na France ba chocolat ezako tekama ezako boka na balabala mais ba ivoirien bat baza bankolo ya ba cacao oyo mwana ya Côte d'Ivoire ya Abidjan oyebise junior olia chocolat akoyebise kuta yebutu akwa même ko somba chocolat te wana lipa ya mundela akoyebise ezali. Ok na Zimbabwe c'est la même chose ba mabele nyonso bat bazali ko occupé. Ok na ba musulman ko kuta c'est la même chose ba orthodoxe musulman bazana ba mike ba minorité mais par contre ça ko dominer sur les sunnites majorité bazako konzamisa baona minorité. Ok na Europe continent ya muke Congo eleki Europe peut-être union sokuta na koyiko loba mais tala comment européen azako dominer monde entier babiloko nazako yebisa bino bana ya Congo poto yeba ete likambo oyo etali dominance ya minorité tout rwandaise
oyo tozali na na kati ya Congo tokomi na problème ya kosakana te, il faut tozwa soin nango d'urgence po ete mbule mbule eyela biso ya makasi te tie yango mutu ezali ko interconnecté bamakambo oyo euti koleka awa na bandeko oyo basili ko débattre. Mais po to continuer na makambo oyo nga nazali koloba na banza na kopose na luma muke awa na yebi te mama mise yo mutu kotenga na ligne ba ligne za jako fongwana si bien ke ba débat eza ko continuer to kokoba soko zali na likambo oyo olingi ko bakisa si la minorité domine la majorité. Mama mise à vous l'antenne. Boto papa Zambwana. Boto papa. Boto se na tulako yoka yo. Continue. Balandi nyonso ya radio lisolo na kati ya butu alelo boto na bino. Papa Zambwana lisolo ya botango yaka ekitsa bato mitu omoni omoni que non oza diminuer yo moto ozali oza te. Oza tellement insignifiant devant ba problème za ko entourer yo. Oza te quoi, oza na parole te, oza na se, oza mukie, oza te normalement. Valeur so ya moto soki ezali te yo pe moto leur wana ezali bozali na yo ekozala pe kaka pasi. Papa nanga lisolo ye nango eza lisolo esalaka que moto ameka kozwa conscience. Moto ameka komi yeba nani ye azali mokili nini ye afandi nini ye azosala pe nini akoki kosala mpo makambo emeka kobunga. Me papa ndenge oyo explike wana eza pasi mpo soki omoni bapetit peuple wana oyo bazali kodomine ndenge ozo explike baminorité koma kodomine bamajorité peuple oyo baza bato moke bakomi kokonza bato baza ebele ezalaka kama motivation bakanaki yango basorganize batiaki yango but na vie na bango baye bakonzi bino. Soki tomoni na Ancien Testament ezalaki na makasi na Nzambe. Lelo oyo ba minorité na ezokonza misusu ele makasi na Nzambe te. Eza ordre ya Nzambe te. Eza ya bango moko, eza soki ya ba esprit soki ya ndenge nini to koloba. Parce que ya solo papa nanga soki totali normalement mboka Congo jamais kuto Rwanda ko ya komeka koloba tali loba. Pona nini parce que bakota biso désorganisé. Bakoti biso totiki maboko tomitika na biso tozangaki na biso bakama kokanisa pona venir. Na kanisi ma moment moko ya faiblesse ezalaki. Pour vraiment papa nanga Zambwana ndenge Congo ezalaka. Yango nga lemso na lobaka que oh nous sommes toujours na temps wana ezalaka ba semblant ya ba quelque chose. Ezalaka pe eloko te. Puisque soki ezalaka eloko nde tozana ngo lelo. Soki ezalaka eloko nde Rwanda jamais koya kokota na Congo pe akonza. Bazalaka na baona Congo, bazala okonza te. Bazalaka toujours ba voisin na biso me bayaka ba konza te. Mais so ba koti na Congo c'est que ba kota ki quelque chose et ça qui que ba mi monene oh mais ezana ngo pamba papa nanga Zambwana. Ya so na zona mission na Bokebi. O mekana ko expliquer biso à part motivation o mutu ba minorité na ko zanango po ba ya ko envahir ba ya ko konza minorité et majorité. À part ba mayelo ya mabe bon excusez-nga parce que mingi to moni neti yo lobeki ya ba américain wana est-ce ba kendeki na makanisa malamu po ba fanda mboka bango ba fandaki non et ceux qui ba kendeki na makanisa malamu normalement balinge ba fanda na bango bien bato balinge ba kuta kuna mais biso moto yebi ndenge ni lekaka totala ngona ba film totanga ngona histoire bon to yebi suka ndenge nini elekaki mais papa nanga pona nini kaka boye pona nini likambango eza solution nango sikoyo papa nanga kotuna eza nini tosala pe nini sikoyo po eza kaka pasi na pasi o tozo ko souffrir toza kolela toza kotala mais tozo mona kaka issue to makambo aussi la ndenge nini toza komituna kaka mais c'est pas que totoye ba soki ba utaki wapi soki ba sala ki ndenge nini mais soko problème eli mais pro solution sikoyo eza wapi papa nanga
nazongisi nanu maloba nazolanda yo papa. Solution ezali wapi nde bisika oyo penza totelemini la pokwa ya leloyo. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, il faut que solution ekwa kozala. Déplaçons ça comme on maman miseti kana ko banana mbala msusu bandeko bako konta bako yela biso solution to participation na bango pona solution ekwa ko comment on a parce que maman miso lobi ki peleke ezali awa. Ba Congolais to le Congo, ça on a mutu ete ezali premier pays na monde depuis tant ya Israël bakonzaka ye na Nabucodonosor bakumbaka bango na captivité. Soko tali ba histoire wana na temps ya Israël basilisaka bango comment ils ont été déplacés. Na oye kota na siècle 21 otozali. Okoya komona été congolais sala statistique na yo. Je ne crois pas que deux pays dans le monde ezali oyo ezana ba peuple na yango ba se disperser koleka Congo. Un Congolais est présent dans toutes les grandes villes du monde. Alors, dans le groupe de 10, dans le groupe de 100, presque des millièmes. De nombre de Congolais et les Kimi. Pourquoi? Simplement parce que tout ça qu'on y a été technique. Bato bako sale la kandengo lobby. Ba américain ba anglais wana bayaka na États-Unis ako yako konza ba indien. Est-ce que première intention na bango ezalaka ba ko boto la pays o ya Amérique? Non, réponse. Ba kimaka ba makambo na bango ya sarte na bango na mboka na bango ya Londres. Oui, est-ce que les Rwandais sont venus au Congo pa ko konzemsa Congo? Non. Ba timaki pe bato ba kimaka tina data le ba sarte na bango ya Hutu Tutsi na crise na bango na manque de vie na bango o existe la kuna, manque de richesse, manque de misala, manque ndenge na ndenge. Yango muntu première intention na bango ya koya kovanda na Congo. Mais awa ba pilgrims bato ba yaka awa na États-Unis. Tamba ye film échangé. Oui, une fois les Rwandais au Congo, match est tourné. Place yango tozali. Okoya komona ete première mission na yebisaki bino bakosalaka bato bako lingaka la minorité contrôle la majorité. Il faut d'abord qu'on déplace bankolo ya mboka. Mingi to teki balupango na biso oh non pona mwana ke na poto. Mingi to teki ba ferme na biso ça ne suffit pas. Les Rwandais arrivent na est na technique mi bale kaka ko disperser bango. Et comment on disperser bango? Pour faire savoir bango que trouble est dans la région oyo ki mamboka na yo. Koya ko paniquer bango, koya ko rapper bango, koya ko sukume bango. Et puis bango na bakomi ko ba oh tika to kene na camp de réfugiés, tika to kima na tamba za ko kima bango occupation esalemi. Bato mingi baza ko yeba technique oyo bato baza ko salela te. Mais yo kene na zone oyo ba trouble oyo baza ko rapaka bato baza ko kufa. Mais il y a des gens qui sont dans ces maisons, dans ces fermes, dans ces champs de coltan, dans ces champs de mines ndenge na ndenge. Mais pourquoi vous dites que zone oyo est en turbulence? Mais dans l'entretemps, on voit des gens circuler à y habiter pour continuer à timuler ma carrière. Non, parce que yo tango dans un système la bangote, pour toi, cette zone est entrée dans la turbulence. Non, un Rwandais reconnaît que la zone yo Kivu Bukavu kuna eza ba côté ya paix, eza ba côté ya mbongo, eza ba côté ya richesse moka ko sakanate. Il y a une bonne vie là-bas. Mais pour toi, kolo ya mboka, kolo ya mabele, les zones de turbulence kima place ba indien ba provoquer ko yeb sanke zone vous allez les zones de turbulence. Voilà pourquoi ba kena ba Amérique latino, voilà pourquoi ba kena mosika, voilà pourquoi ba bendana parce que ba mabele la bango e comme qui zone de turbulence. Oui, Congo c'est kota qui nango déjà na zone de turbulence. Oui, ba politiciens congolais, de vrais congolais, baza déjà ko traverser ba zone de turbulence que ko bangi sa bango ba ya même ko tia misapi na wana ba élection te. Ba ya même ko tia misapi na bango na ba makambo ndenge na ndenge te o etali mboka oyo. Tika to faire savoir bango ete il n'y a pas la paix au Congo, mais bango moko baza na paix. Na yoka kini na émission uti ko leka awa. Vital Kamerhe se promène librement. Vital Kamerhe fait des campagnes comme il veut. Vital Kamerhe peut parler de ce qu'il veut. Mais parce que a une zone de confortabilité chez lui. Mais bino faut que ça bino kaka na likolo afin que vous n'ayez pas de voix, afin que vous ça l'exercice politique comme il se faut.
Ni nango bolingi ba comprendre entre système américain comment ba occupaki ba indien ba occuper ba zwaki ba mabele. Quelle est la différence yango na Congo? Toza ko ya mama mise pour na répondre était ngai après que na sali ba recherche nanga na yaka pamba te na ko yiko matana ngai te ke longa na musala yaka mbango to na musala musuko ko sisa ba devoir nanga na retard. Pourquoi? Parce que je dois préparer une émission. Non, il faut qu'il y ait quelque chose que moi je dois d'abord apprendre ngai moko avant na ya publiquement na yaka na public te ce qui n'a pas préparé te. J'étais surpris pe na yoka ki soni pour na komona était en bon. Donc yango wana to komi dispersé. Oui, parce que ba loka liboso pe ba ko welela ya ko créer ba loi ya sika que par la constitution alebanda ko nyonso ba service nyonso cadastre ministère de l'intérieur pesa loi ya sika qui est na kota ministère de l'intérieur bango na bango loi boko ya sika d'ici 6 mois mutu nyonso yaka ko enregistrer lupangu na yo ferme na yo mabela yo wapi na département ya affaires foncières et oyo bako yate ntina x date banda kongo ba mabele yango bateri yango et qu'on a revendu donc vente aux enchères. Oui, mais est-ce que yo mwana Congo oza kutambo ya ko rester ba kale lisusu pour rester faire na autant d'hectares autant de mbongo yo oza na ngote comme ça jour ko ya kao oza na mbongo ngote lupango ngo ekei ferme ngo ekei terre ngo ekei jour à vente aux enchères eye nani ngo aza ko teka biloko l'information ne circule même pas parmi vous les Congolais. Mais cette information circule maintenant entre eux. Bango pe batazana mbongo, bango pe basili ba makamandenge na et puis officiellement baye basombi yango na ba faux prix na ba prix ndenge na bango bazupe mikanda officiellement et puis yo muto zali na dispersion, yo muto zali dans la diaspora, yo muto zali déplacé. Oye diga que nazana awa temporairement bientôt je vais rentrer chez moi. Problème ezalité jour okozonga kaku kal ferme oya yote boke na fait foncier bango twazala kuna bozonga na cadastre bango twazala kawana oya boye blaki sabiso mikanda oza kana mikanda te ubio soko za mikanda tala constitution na loi tel na date tel babenga ki yo oya kosala nini ko enregistrer nini eloko na yo et comme tu n'es pas arrivé voilà tu as perdu. D'ailleurs officiellement tala nkolo nango yeyo document yango oyo biloko oyo nde place oyo za komona ete mutu ozala kina ba ferme no place ba kota ezali ozali na ba lupangu na yo ozali na ba ferme no ba plantation na yo ekei parce que des étrangers sont là et ba kotekela na nani mutu nyonso azwaki l'information mutu nyonso na mbongo qui a l'argent ce sont des Libanais qui a de l'argent ce sont des Chinois présents au Congo qui a de l'argent ce sont des Juifs présents au Congo qui a de l'argent ce sont des Nigériens présents au Congo. Wapi oyo ya yo position mwana ya Congo ezalité. Voilà comment ou ngai nazali jako yebisa na data lelo oyo. Tant na forecast. Total na sali calcul data lelo yo. Soki mouvement bakamweza ko leka na Congo et continue d'ici 10 ans un Congolais akozala lisusu na preuve moko ya kolakisa te ferme oya ngai lupango oya ngai eloko oya ngai mais des étrangers présents au Congo bakosala occupation totale et puis tant toko sutuka ozali susu na pouvoir mon côté ya kolobate officiellement tu as tout perdu parce que ministère intérieur bakangi oya ministère na affaires foncières bakangi oya na cadastre bakangi mais valeur mboka eza mabele bango ba poste wana yango bakangi okoya na défense bango bazali déjà wana continue okene. Donc voilà comment un Congolais aza kolala pongi. Voilà comment un Congolais avec ce qui $100,000 na yo kinanga bakopesa yo mwanda nsemi ti sodomisé okene ko travailler na batu oyo oyebi kutute à quel niveau basi ba infiltrer déjà des étrangers na ba service ya ndenge na ndenge et pourquoi ba koteli mais ba continuer tiara Don Quichotte ba moulin wana toko occupé yango mais moulin avant pour ndeko ayebite bazomona ka moulin avant. Mais c'est à moi de vous dire que moulin avant na tango wana ya kala ezalaki na importance industrielle. Ozana blé na yo, ozana fufu na yo ni ba tuta yango oko tuta yango na maboko te. Moulin avant fiko ki paka wana ebalukaka. Manivelle na oza ko tsaka tout na se boza ko sala yango. Moulin avant ezalaki na importance ya ko produire
ba service nyonso oyo eza kosala ete force mécanique moko ezala wana ebalolaka cycle moko boye. C'est ça la force, c'est ça l'importance ya ba moulin avant, c'était vraiment industriel. Na ba application ya ndenge na temps ya kala, c'était ça les moulins avant. Mais donc Quichotte aye na prairie ya batu, toko occuper yango, toko sala occupation. De place on za komona ete comment Congo occupation nango chaque jour ezali kokoba. Bayaka malembe bamonaka biloko bozana yango oyo bino mo boza ko négliger bango ba profiter ba koti. Wapi Congo deux sections oyo okomona ete la minorité domine sur la majorité. Or nyonsa monde, argent nyonsa monde, ba bonne terre nyonsa monde ezalaka toujours na maboko ba minorité. Pétrole ya monde, ba mai nyonsa monde, biloko nyonsa kitoko ezalaka toujours na minorité. Les statistiques eza kofunda ete 10% kaka ya population ba bénéficiaka na ba biloko national na chaque pays. Donc, engela ba soki biloko eza 100 90 soit 90 et que na ka na moi groupe de gens au bazali ya mukepe kaka métro riche et puis tu baka moi 10% wana batikeli bino yango wana bino boza okabola yango. C'est ça la définition de la pauvreté. Bo wele la lipa moko. Lipeza moko bo division par 10, mutu moko azwi 9 quartier moko. Bino batikele bino moi coin il y a 1/10 et puis vous partagez encore les 1/10. C'est ça la pauvreté. Mais selon la statistique, la recherche à souka na uti ko sala, ezape ko fundete na mikolo, na ba jour ezako ya soki to ko sala attention te na Congo. Même pas 10% bazoti que la peuple. Donc ezako en dessous de 10%. Donc zwa lipa nyonso munene so yiko za la division par 10, zwa mutazui 9 nyonso kenaye et puis zwa moko etikali mutongo telemi pe wana alobi no suki na mwa moko na etikali division su par 2 asusu mwanda mwana et puis demi wana etikali bilonde yango boza okabola. De voilà place Congo ekomi na data lelo yo. Oui, les étrangers sont là baza ko dominer na landa ki émission na bino. Kamere mbogo oyo azuli yango wapi oza capable ya ko voyager partout au monde ko tenir ba campagne par-ci par-là na salaire ki sénateur. Yo yebisanga un parlementaire congolais, précisément un député congolais, je ne crois pas que ça a quand même $5,000 par mois. Sinon que c'est le sénateur qui fait au moins 5,000 ou 6,000 na yo kaganangai. Na yebi nangate, je n'ai jamais été là-bas, na liya kapembo ata sénateur mon côté. Bon yo yebisanga na moyenne année, ce qui moudayo soit par exemple $5,000 fois 12 soit $60,000 par an. Multiplié pour ceux qui nous ont ça 10 ans. Bon, est-ce que chaque jour a dépensé à côté? Bango balela ko lia mituka ba prestige ndenge na ndenge bana par-ci par-là. Comment na moyenne à 10 ans mutu akoyiko comme millionnaire? Comment na moyenne à 10 ans ba sénateur mususu baza comment ils ne peuvent pas supporter campagne pas na ville à Kinshasa, mais mutu moko yo oza capable de supporter banini. Et puis on connaît ton histoire. Les batu oyo na Congo bazali. Voilà pourquoi maman mise batu bazali na tango ba découvrir biloko boye que un demi de la population ya monde, je ne dis pas qu'il y a Congo siko ya monde entier baza ko vivre na se ya pauvreté, mais le peu de gens au baza ko mona clair baza batu oyo baza na minorité. Si je n'ai pas pourquoi les ezali place wana la minorité domine la majorité. Congo, tokoni kolobali susute. Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité, il y a un petit groupe de rien du tout à Batou, bah comme très puissant. Quand il y a de l'argent, il y a la puissance. Les places aux Akomona, tokoti na sujet, ne moi nansemi mariage ne avec Vital Kamerhe. Parce que question éthique là qui na likolo, bande ko tomboli yango. Pourquoi ne moi nansemi doit se faire sodomiser par Vital Kamerhe qui est une minorité? Oui, parce que la minorité maintenant mais ça là nango pona ko dominer majorité économique koba des sujets au place nto kota de na sengi nanu mama mise sokoza na question to tonto koba de la kosenga papa Diana sulufutu atiela biso nanu moi repos moko ya moi musique wana mama mise est-ce que za likambo olingo bakana likolo awa avant na deuxième section na biso abinaki odali simonene na yo
kem bari ba to bentendam yesu an uri chilo chimangi Emmanuel Wanyme maranga takutu binitanga olu jinsan uri insan tuwe wankaye kwena mukwa wandu wewa shabano wani Merci pour naba onyo so bozali kolanda biso kati na 3 fois www.radiolisolo.com. Na banza na poka lelo ba onyo so bozali kolanda biso tozali ka kolobela mon pays ma patrie. Là tozali kolobela makambo etali la minorité domine c'est la majorité. Place peut aussi kopesa exemple à Don Quichotte et les moulins avant. Ba moulin o ezalaka ya yete, prairie o ezalaka ya yete. Ba ferme ba makamunyo zalaka yete na batu ya yete ye ko zayini kana mwa groupe ba mukia ba soda na ye akendaki abatraki batwana et puis akonzaki bango place opeto siliko pesa ba exemple ya ndenge na ndenge ki yo po kogino ko ya opesa biso pe ba exemple ya comment la minorité domine sur la majorité to moni ba mindele bisika nyonso bakenda bakonzamisa ba continent nyonso bakenda mais pourtant ba ina ka minorité. Mais que sommes nous tozali na yango to mama misepe ayaki na yango ezali kama pourquoi majorité ezalaka toujours dominée par la minorité soki bitumba bokoki kobeta bango soki mpona mbongo tamba yaka mpe tosili komona bango nyonso moko peta ye na eloko mo ezali ko epate bato oyo bazali na place wana déjà local. Alors wapi secret na sima ya minorité mpona kodomine majorité. Les places où il y a comme on a été na tomboli sur base émission liboso eutai koleka abandeko bazaye kolobela comment Congo batu baza ko se faire corrompre jusqu'à vendre le pays. Oui, batu oyo ba minorité partout bakendaka bazaka na technique ya mike basala ka de façon que soki boyebite mboka ekei et po mboka ekende bazwaka toujours bato bino boko yokelaka. Bato bino fobo pesa bango respect. Bato bazali ko soki balobaki likambino nyonso boyoki yango naza komona ba Rwandais tant basili kokota kati na mboka ya Congo bayeko d'abord mentalité ya un Congolais qui alingaka un bongo de bayeko lete un Congolais alingaka mama mise siko na komko répondre yo un Congolais alingaka d'abord un bongo asa trop faible devant l'argent akoyi koteka mama na ye akoyi koteka papa na ye akoyi kokaba mwana ye pona mbongo bayeko la ki mers wana tozali na yango. Bayepe koyekola bayeko mona ete un Congolais aime beaucoup musique kobina taku toute la journée Congolais soka le na ete musique pas kolingaka yango
Ba moni pete un Congolais akolingaka mingi mingi ba makambo etali spiritualité soit ko yeme ba ko sambela. Les 3 points oyo très capitaux basili ko mona yango basili ko kangama na yango baye ko mona était bien to ko zula bango pe kala makambo wana nde yango wana za ko mona baza ko yekola banane yango balingaka mingi ba église ko sambela kimpeve bakangi d'abord tous les pasteurs tous les chefs spirituels qui no sujet du jour na biso na banza lelo kombo ne mwana nseme eloba 1 million de fois baye pe ko mona était balingaka mingi ko sambela balingaka mingi bokoko to ko zwa kaka bato wana. Voilà pourquoi ba o balandaki émission ya ndeko despe utaye koleka comment bato comment ba Rwandais oyo baye ko sala amitié qui est mariage entre Nensei Mabiala soki Nensei ne mwanda nsemi na Vital Kamerhe parce que autour ya mariage oyo ba yebi na bango déjà été ako kene nulle part ako zana besoin ya mbongo et quand il aura besoin d'argent nous allons lui proposer aussi cet argent là. Et puis le temps que Zambongo yango, voilà, il va céder ma crête na bango ya Kokoriko na bango ya Congo oyo, comme ça yasu ko tsaka Kokoriko. C'est là où nous sommes, c'est là où minorité est kangi déjà côté spirituel. Yasu kande yango wana. Parce que quand on parle de pasteur, ba pasteur basi bazwama na bango déjà depuis kala oyo ko tuna ko pesa kombo te sinoki oyo yasuka na banza to uti ko lobele mikolo makolo kotambola. Et il aime beaucoup d'argent. Il y a l'autre ko zaipaka na nini? Na mbongo pe kaka. On va les sodomiser. Donc, offrir oya kolinga. Combien de passés bazana Congo sodomiser? Bango nyonso wana, c'est comme ça nous allons les capturer. Oui, ba américains. Américains mindele na data lelo mais sinon ce sont des anglais. Ba anglais quand ba yaki na awa ba mona ki ba indien eloko liboso ba wela ki ko kanga d'abord ba chef ba Manitou wana ba mikonzi ba ethnie nyonso wana ko sodomiser bango. Ko pesa bango ba option il y a bien, il y a vie. Alors, pour nos peuples, non, pour nos bango kaka, un groupe de gens seulement. Na yoka yi question yaki awa, est-ce que Nenseme Bwela, ce qui a ne mwana nseme, ce qui a zwaka mbongo wana ba proposa kige. Est-ce qu'il allait seulement faire la distribution mbongo et pas un peuple? Kivu Kiangolo, question munene. Est-ce que va passer autant baza ko pesa bango mbongo ke, bo sambela kapona biso vuma. Bo sambela kapo pesa biso ba membre ba église na bino ba ya ko voter biso bato bo yebi na bino ke ce sont des étrangers. Place oyo oza komona passer longtemps alaki musuna ye. Est-ce que akoya seulement na église atonga ta wese ya église sino ke ye wana azwaki costume na ye wana azwaki avion na ye to mona ka bango na poto awa kwenda vutuka. Voilà pourquoi bandeko combatanga na pesa ka bino tu longonya et je prie beaucoup pour na bino pour na sécurité na bino et que oyo nyonso intention nyonso arme nyonso ba ko dresser contre vous et ko simba na yango te. Oyo nyonso baza ko yaka na mabonde la je maudit tous ces diaspora. Jamais diaspora ekotika na ko zo malédiction te parce que na première place ozo occupé déjà mbongo ya nini ya koteka pays ya minorité po ete ba ko nini ba dominant et dominant sango ba sili ko sango déjà na ba église na biso qui est un grand pasteur au Congo qui a de l'argent au Congo na ma bonza ba 50 francs na ma bonza 100 francs ma bonza 100 francs même si ozo ki 50 batu ba ko pesa 100 francs ce n'est même pas ce qui peut mouiller la tempête na bokotiaka na bougie wana na coin parce qu'après tout courant ko pesa kana ngote mais cet argent là yo passer oza ko mona mbongo pamba na église olinyi mbongo minene e mbongo minene za pa banani ba minorité bazali na yango kende ko trouver ba ministre nyonso ba parlementaire nyonso congolais to sili ko yeba ngo déjà comparer bango na ba to bazana na ba double 50-50 to ba nationalité triqué to bazali ke baza ba minorité ya bapaya banani batoza na mbongo définition zali très clair zwa sénateur oyo babe koma Kamerhe comparé na yemoko ne mwanda nsemi qui a de l'argent maintenant ngo aza mukolo na bango nyonso mais en dehors kutu ya ki sénateur mwanda nsemi aza peso na église na pembeni yo yebisanga Vital Kamerhe en dehors ya ki sénateur na ba activité ni azaye na nyonso ezaye na se ya pont eza ko yeba na te kaka makela mai wa parce que ba compte ndenge na ndenge ekata makana bango na ba minorité. Voilà pourquoi même misé oza ko mona ete pays ya munene la minorité contrôle mais ce qui minorité comme ko contrôler yeba ete force ya pays force ya mutu ezali mbongo ndeko desfe na yebite sokoza na question ko poser à n'importe quel moment o iko senga maloba mais ngai naza ko continuer ko détailler awa ete babiloko oyo
ya mariage oyo esili kosalema entre Nemwanda Nsemi na Vital Kamerhe ezali rien d'autre que continuation ya dominance ya minorité si la majorité. Nani sotikali na Congo oyo aza sodomisé te parmi la majorité naza penza komona ye lisusu te. Parce que soki batata baza kobenga bango batata makeketa bachef spirituel tosili kolanda bino na émission na bino boti kopesa sona ba détail ya kitoko boke ligne par ligne botangeli biso ba document ndenge na ndenge bolancer ba video ndenge na ndenge eza kofunda ete mariage oh ce n'est rien d'autre que qui sodomisation complètement ya Congo ya parlement Congo ya vie spirituelle ya Congo. Donc to konzami na niveau moko très bas. Pour degré spirituel, valeur mutu, mama mise otiko loba yango, ezali nini, nzoto te, mais valeur spirituelle. Et quand valeur spirituelle à Congo est sili, boko po yango na yoka ki nanga ndeko moka utai koloba ete, oh mfumu kimbangu ye, partout ye. Oh mfumu kimbangu ye mtako libere biso. Même minorité basi ba comprendre ete, c'est vrai que kimbangu mtako biki sabango, c'est vrai que kuko kibukoko kuna nde valeur na wezali ba ye koli mbangu. Alors il faut prendre aussi cette source là bougie wana tout il faut que boma yango. Voilà pourquoi on a préféré prendre Nensemi Mabiala nene mwana Nsemi bake ne bolimbi sanga na zako baka Nensemi Mabiala parce que na bakoma ba di Mabiala ba di kundu di Congo ngaku tuna même si naza original ya bako mais na yeba na ngabza ba définition o tena baba ba Nensemi Mabiala ba Nensemi mwana Nsemi bani tout ça je n'arrive pas à comprendre tout ce que je sais bukoko na bukoko kaka mutu le kana ba biloka boy et la tango minorité wa ezui parlement ezui ba chef spirituel na yebisi bino minorité ba ko distraire bino na musique qui est aussi ko yeba déjà été la musique au Congo et comme nango beta musique no ndengo lingo sala ça c'est l'unique travail éthique na Congo mais là na masanga ndengo lingo mela masanga za na contrôle mon côté parce que la minorité sait très bien qu'il faut leur distraire tant bango bazako binaka biso za ko kosa wana pauvreté et quand ils sont dans la pauvreté biso za ko soma nini balupangu na bango kene na Est Kivu encore une fois zone de turbulence bazako benga yango mais les gens circulent librement na ba Ituri kuna kene yo mwana Congo okende kozwa par exemple richesse oyo ya coltan oyo naona Kinshasa même si moni coltan na Bandundu ça so eza page supérieure na kota mona coltan na Bandundu yaka na Kinshasa meka koteka yango na bourse ya commerce international bakondima yango te parce que licence apparemment ya koteka coltan ezana na maboko ya Rwandais. Il faut aller d'abord à Kigali, c'est là où officiellement ba compagnie minene ba Sony ba Inter ba nani kuna nde batu bazana permission ya ko peser yango ya ko doser yango ya ko yeba par gramme par kilogramme comment baza ko tekela ka yango et puis officiellement aussi licence ya ko somba coltan na bango pe ya bango na bango ba yeba na bango bazu yango. Mais yo mwana Congo partout ko na Congo même si ozwaki carton mobimba même si ozwaki conteneur mo ba coltan je doute que ozavement officiellement na permission ko teka yango et si tu oses ba meki bazali o ba kutaneke ba confisquer yango parce que c'est un produit qui n'est pas encore officiellement reconnu mais officieusement est reconnu quelque part na charte ya ONU et ba bazana licence nango ya ko permettre ya ko teka Rwanda seulement il faut aller d'abord à Kigali. Donc yo mwana Congo lelo lokota iba coltan il faut d'abord aller à Kigali officiellement ozeli ba permettre yo je ne sais pas ni bazako salaka ozu permission de en fait il peut vendre est-ce que Kigali Rwanda bazana coltan non est-ce que officiellement bilo Congo yabango non mais c'est parce que ils ont pris la zone de turbulence ba commission yango yabango yo kende wana zone de turbulence bango moko tamba zoko tambla na bazali libre ya ko circuler bazana ba kona mo ko pesa na mbote ba yibike oyo intel bako sana mabe moko te. Tout ceci c'est parce que il faut leur déplacer. Mot déplacement, dispersion, déplace minorité et cause la pays. Il faut les déplacer. L'embisa bango, bamona ekete o ezalitaire aride. Il n'y a rien de bon ici. Il n'y a pas la paix ici. Déstabiliser bango. Déstabilisation oyo yango muteza ko sala ete Congo na est vrai mwana ya Congo azali déstabilisé et il doit quitter immédiatement la zone wana et une fois qu'il quitte la zone est libre. Non.
bango na bango baza bango na bango batape kati na pe na bango baza wana ba occupé pour combien de temps bako continuer ko konzamisa biso bongo jusqu'à ce que yo mwana Kivu mwana Bukavu juro ko ba tika na zonga epa na ngai oyo ko kuta zone wana déjà matata esiekota mikanda musu ese salema et puis mutu wana pe aza ko lobanaki azali mwana Congo donc ipeleke se nyonso oyo ce sont des choses où tozali kozela eke libala oyo ya ba politicien na biso na ba kamere libala oyo ya ba balinyi mbongo ya ba parlementaire na la minorité qui domine sur la majorité libala oyo eko okata na l'urgence est possible et so iba kwa boma libala oyo te biso musala lelo tozali kosala awa kati na station ya 3 fois www.radiolisolo.com yako tia songi na libala oyo tiki no ekokufa parce que bat bazako yembela bango wanzemo na jour ya mariage na bango oyo ce sont des bawera sonne ba fali pupa ba jibe mpunda soki jibe mpiana bozako benga bango ba kofinyos oyo tous ces gens là bazali wana pona ko yemba kana jour ya mariage oyo na ba mariage oyo ils sont là en train d'activer ba mariage nyonso oyo mais mariage otango za ko salema tuna biso nani yango babali mikolo on te dira que femme c'est ne semi mabiala soki ne mwanda nsemi abale na nani na Vital Kamerhe donc libala bat bazako ya voile na ye nani bat bazako kumba yango tous ces musiciens tous ces politiciens de natifs congolais bazako simba ka ba voile la bango et bazako ya na mariage et na mariage yango taba koma nani yango mutu aza prêtre to sango azako salisa mariage oyo Kengo Wadondo yemoko puisque c'est lui le patron de toute cette manufacture yende mutazako organiser ba mabala nyonso prendre un Congolais balisa na un diwal soki diwal to kobenga soki ba 50-50 to kobenga bango et puis les musiciens congolais ils seront là en train de chanter et puis peuple congolais bazako la lisaka bisoni ba pongi